Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà, salut, bonjour. Bonjour la grande famille, bonsoir. Ici que les hommes et les partout dans le monde, j'espère que nous vous allez bien. On va toujours que nous, la grâce de notre Dieu nous suffit. Voilà, bandeko, Zambenanga Pambola Bino, Zambenanga Mona Bino. Vous aimez vous partager la grande famille, famille Bota, shalom, shalom. Les lots déjà tout bandit, film Nabiso, na Bellevue TV, vraiment. Bandeko, vous s'abonner, vous aimer, et ça bien. Voilà, je crois que mon titre Nabiso, mon photo et miniature. Je crois que l'analyse dans la mini na salaka ce qui matérialise sur Pénial. Na mona kondre ma loba nanga ezala kondre nganga. Parce que communauté congolaise de ebi kocha batu na confusion et ebi komima batu mutu na libulu communauté na biso tosunga na raté. Lelo tomoni Péniel, je crois que c'est depuis hier. Soit disant mobile yango oyo, tout le monde qui a obalabaki que non mouibi et tout, ce qui Caleb a bétié, a kangi photo, a tiré les réseaux sociaux. Est-ce que il fallait à ça la yango? Et si longtemps que non, a yebi que non, a memé la biso le sous du Kamba, soit disant que non, papa bana nae o ex mobile nae papa nani pasteur Mike a betaye o lelo bato ebele ba ina pasteur Mike o lelo bato ebele ba koma ko dénigrer pasteur Mike na ba niveau moko yango te et puis azoka ba soutien nango. Maintenant c'est juste une question na omituna. Si vous comment que Caleb oyo azoki liboko nae a beti Péniel na uti kolanda émission moko na TikTok. Vraiment ezata na mutu moko te, ezata na maman moko te. Ata bon, mutu azanga ka bato balingaka ete, mutu pa azanga bato bayinaka ete. Faut que ba sur 100%, il y a eu au moins 85% ya basi mibali oyo ba wa intervenir ya koloba non assez. Pour peigner la koma lelo na ba niveau nyonso oyo ezanini. Ngana loba toujours source eza wapi lorsque ça la sortie médiatique ne ya liboso pona koya kotanda pona koya ko étaler papa ya bana na o eza pasteur Mike Péniel. Elle a été entêtée donc yo lo babongo Péniel azwa ba appel à ba maman bino mo boyebi ba maman na biso ba yaya na biso apoto air moko ndenge ba kendaka na makambo. Péniel azalaki vraiment manipulé, azalaki vraiment babilo kwana keno ozozo ba appel bato babi to soutenir yo. C'est parlant de baby saka Péniel. Parce que Péniel tango abomaka libala na ye. Azonga poto abota mwana totikala ko mona ete keno oh asa la sortie médiatique avanda kimia na coin na ye. Yango na loba keno réseaux sociaux oyo. Yemoko diable nda yebiko avanda na réseaux sociaux. Et se fait-il que après wana kaka tango ayeko étaler histoire soit disant ba betaye lobby a dénigrer pasteur Mike et ça qui non ba maman ebele ba intervenira qui na sens que non ezala raté ba nekoto yebi ata biso ne to sala ka ba analyse boy malgré peut-être ba compte na biso encore ba chaîne na biso non ba petite chaîne toujours appelé ba appel na ba appel on a pépé ça a moko pe sentiment. Ce qu'on va dire en esprit, tu peux même t'emporter au pays. Parce que les Camerounais sont toujours les Camerounais sont et la Konanzela na yo. Prends d'abord le temps à réfléchir.
oyo ekomisi penye na niveau ya lelo bandeko eza internet bamama oyo banteta ye amema Pasteur Mike likolo soki mpe bazalaki bato soki bazalaki mpe bandoki mama ya penyele aza na pasi siko lelo awa siko bino bamama oyo boantetaka ye soi disant ke non amema Pasteur Mike likolo du fait ke non abetaki ye siko bobenga lisusu ye boyebisa ye ke non Kalebi mpe mema ye likolo esala bien makasi. Comment est-ce que yo mwasi mobali o abala yo na mbongo toyebi te parce que Pasteur Mike ye moko abimaki mpona koya koconfirme ke non babetaki yo oyo kutu olakisi biso elongi na yo moko na makila me ya Pasteur Mike tomonaka kaka soki mokongo ye soki liboko ye soki lokolo ye totika komona elongi te alors eyebi kaka yo siko soki mobali a parvenir Caleb oyo soit disons la kisaki biso mobali oyo komi susu pe kofinga ye soit disant que non elongi lokola likofi soki ya ndenge nini ano komi kofinga ye me ba mama oyo bo anteta ka penyele boza wapi Caleb pe abeti ye Caleb bango bandi liboma toyebi te pourquoi abetaki mwana mobali po parvenir kozwa liboko na beta mwasi bandeko loba peut-être situation eza mabe makasi mobali alekaki sur internet alekaki na émission moko bayambaki ye kuna penyele alambaka te Yvette Kalombo abima mpona koloba eloko wana ye kaka kosala baoda akomandaka biloko alambaka te makambo eza ebele okuti tokoloba nanu te toloba yango même pas le problème aneke ye Caleb oyo na minute oyo abeti ye oki olanda na TikTok boyeba vérité mais ezosala pasi ya mutu mobimba azokoka est ce que penyele nao nao mituna penyele aza normal na minute oyo to aza normal te mpo mutu mpe azalaka boye te azalaki deja na mobali na ye wana soki mpe Caleb wana me asalataki Pasteur Mike na nzoto nde likambo mosusu na mobali yango Caleb wana ntango bazalaki ya bandeki kopekisa ye te po ifo ozalaka mobali moko encore gaillard moko zero ya makambo oyo penyele bandeki kosala alati Pasteur Mike ondie likambo me yo na mobali ozolala ne ozolamuka na ye yango Pasteur Mike atika yo na defo ndenge nini soki azalaki mobali mabe tomona basi ebele oyo azalaki na mobali esili abalusi page nga napesaka kaka yo exemple ya Karino azalaki mwasi ya nani mwasi ya nani ya Emekano inaperçu et puis elle fait sa vie bandeko bomoni makambo ya penyele ndenge ezokende bandeko penyele oyo azoriske toswete mabe te penyele oyo azoriske mpe akufi atiki bana na ye soki famille ekotelema te na prière soki bazokoka komaîtrize ye te moi je me demande nazoyeba te eza nini na ndeko na biso ya mwasi oyo bandeko bamama oyo bino boantetaka ye na balife kuna bozofinga Pasteur Mike ti lelo eza na banguna mosusu ya Pasteur Mike oyo bakontakta mpe penyele donc Caleb wana ntango abeti ye wana donc ngai ezolekela nanu ngai baperiode oyo nyonso azalaki na Caleb wana me botala makambo bandeko kosala na réseaux sociaux mpona Pasteur Mike bandeko nalobaka chaque fois omoni moto amibengi serviteur de Dieu la parole de Dieu yango moko eyebisi biso ne touchez pas à mes oins naloba yango nalobi te ke no Pasteur Mike aza fin aza so mpe ndenge nini non soki botali Pasteur Mike botali mpe penyele vous allez voir que non Pasteur Mike azo évolué ata bien que penyele Pasteur Mike azo évolué ata bien que penyele siko mutu aboye boyebisa ngai bozwa mpe kotelema na bacommentaire ya koloba apesi bana na ye bolingi penyele te bolingi mpe bana wana te bolingi bana wana te bandeko
ntango azosenga bana botala mobali yango oyo azalaki ne nanu Caleb estce tozonga nanu bato bandeko tozonga nanu mpe bato pourquoi réseaux sociaux nde ebebisi mwana oyo penyele oyo bapele abandaki kozwa ya baoyo banteta ye sikoyo akoka sikoyo te komaîtrise yango oyo encore kokitisa yango ye pourrait na mutu ayebi kaka ke non Pasteur Mike aza na bayini Pasteur Mike aza na bayini comme ça nga nde nazali donc mutu mobimba olata mobali olata nani papa bana na yo na nzoto ndenge likambo ozobima na mibali mosusu mais osolati papa bana na yo eza mabe makasi bana na yo baperdre yo ou encore famille no mpe baperdre yo eyelakisa ke non oyaki obimisaki papa ya Mike mama ya Mike aka ke non Mike ayokaka ye te yo oyokaka baparent na yo mpo koma na baniveau oyo omemela biso bafoto aso diza Pasteur Mike abeta yo oloba di n'importe quoi mpona Pasteur Mike obimisa ye violeur obimisa ye soki mundoki obimisa ye bakombo nyonso opesa Pasteur Mike mais mpona ngai lorsque garçon soki Caleb abetaki yo ozalaki moto même pas ya kofilme yango ozalaki mpe moto akotia yango na réseaux sociaux te parce que omibimisi susu omoni nde nzambe azoconfondre yo mpo soki ngai na place na yo na obatamisa yango na oloba te na osilama parce que opesi matière ya bato bacomprendre ke no yo oza kaka motu te. La grande famille boyeme bopartage tosala biso analyse oza vraiment bino ntango molai te non kita déjà aimer partager na tike na 3 minutes. Donc otali makambo oyo ko publier ba photo aza na hôpital parce que ozomona te keno na minute oyo topesa Pasteur Mike raison topesa vraiment Pasteur Mike raison ya raison po Jack poto ya musicien kuta lobaka botika Pasteur Mike abato avanda tango bakabwanaka botika Pasteur Mike abato avanda penyela aza mwasi moko okokofanda na yete Jack Poto garçon oyo soki musicien ya Johannesburg alobango bayambaka ya sa sortie médiatique moko boye aloba que non botika Pasteur Mike avanda penyele n'est pas facile soki bino bozo aza na besoin bana na ye aza na besoin bana na ye botala mutu yango oyo bozosengele mpe bapesa bana bandeko boyokela mpe bana na mawako et ça bien boyokela bana na mawa please penyele aza na besoin ya prière penyele aza na besoin soki hôpital elandela ye tozoyeba te nani akokoka komaîtrise mwana okoya kotouche bapersonnalité ya bato na Caleb wana ntango avandaki na ye penye babétise nyonso azosala na omona te keno ye moko mpe na vie na ye ezalaki en danger sikoyo babeti okuna na réseaux sociaux bimisa papa mwana no mabe papa bana no mabe sikoyo na oyo mpe ozwi ye mpe yoka mabe tika nzambe aetale yo ndenge azoetale yo boye ka bato oyo baza na misu 4 bandoki nde bakoapuye yo soki kaka eza mutu normal oyo aza na sens aki bomoto apesa o conseil mutu eza oyo ayokaka mutu eza oyo asilamaka mpe aire moko bino bokanisi ata bapesi mwana mwasi oyo bana tokovanda kimia na réseaux sociaux tokovanda te ntango mosusu mpe botala mpe yebie mwana mwasi oyo okoki ozanga mpe kindoki te penyelo azangi kindoki te mutu moko boye azanga somo azotouche mutu nyonso aotala ata personnalité ya bato te tina président de la république akotise na buzoba bobetela mutu aboye maboko la grande famille oza na bino awa un jour bokoloba chaîne moko kuna ya mama bebe sa lobaka omona mpenza 1/10 ya famille oyo 1/10 ya famille papa ne na mama ne mawa mais à la fin des comptes penyel oyo communauté soki baoyo bazo appuye penyel na buzoba tokoriske mpe koperdre ye. On ne souhaite pas ça. Mais niveau makambo ezokende. Soki ozaka mutu a spiritualité, oza mutu moko oza spirituel. O comprendre lo na loba. Mabe eza liboso ya penyel makasi.
soki peigner na koluka elongi ya nzambe te ye moko azosambrie na baniveau moko boye pas comme possible soki akonini te bandiko eza pasi nani mibali oyo baomona babétise apeigner boke kolanda ye ya soi-disant na obala ye boza ya koluka ka ndenge ye moko alobi ke non asokoli maboko na communauté congolaise akobima so na mobali ya congolais te c'est grave hein makambo eza ebele ya koloba bafiche na ye babiloko nyonso apiblie na Instagram na ye pardon makambo ya peigner ekomi mutu pasi soki famille ekotelema te na prière hein eza vraiment pasi alobi malgré babetinga malgré baproblème nyonso na olekana nango na miniti oyo nabosani mai ekikala mbai te na ozonga moto abongo ata bino moko moto abongo soki paster Mike mpe nde azalaki mabe makasi me paster Mike mbeli makambo ne mpe ekangami ye depuis évolution eza te asa komi munene moko bondie baopompe ye lolo bakendaka kopompe banani chambre à air la grande famille bisous tokutani prochainement bye bye aimé. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.